Liwa comme il est pas comédien. En tout cas, et comme il bangi sangai mokili. Na nemoko toke ko perdre 5 ba comédien renommé. To perdre ba on peut na ba condition moko mystique. En tout cas, et comme l'eau mo ben habité photo sosola. Photo Luka ko kanga source wana uti wapi. Ko Luka cause eza nini. Oh ba comédien bazo kufa ka pona ki pasteur na biso papa na biso de la foi il pas jouer théâtre mais ça pasteur munene a organisé ki prière pour na ba comédien. Est-ce que mambo lo ba ke za solo parce que lo ba ki ke ba comédien ba keba moi vitesse c'est l'équipe trop donc patience c'est ça. Vitesse n'est l'équipe moi trop na condamné na ngamba toutes mains et l'autre a constaté moi vitesse c'est l'équipe trop à tout cas ma ça va sosola mais puis Roger est-ce que prière au de la foi loba ki batu ba sambela ba loba ba vérité ba mikita ba tubela est-ce que ba comédien ba respecta ki yango kasi yango na ne question faut tout na bango ti de la foi za ki zo ba te pa loba ngwa pasteur de la foi tia loba ki ke batu ba sambela ba tubela c'est qui à mon aki likambo ezali c'est qui à mon aki makamo ebomba mi ezali. Bienvenue chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte par excellence de votre peau. Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de Grâce Cosmétique Paris. Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C. Et contactez-nous au 06 23 22 73. Vous trouverez tous les produits beauté et la nouvelle collection automne-hiver. Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, ton Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya ko tombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya ko tombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. La mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, Kata. Beauté, suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariages, anniversaires, soirées, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Les amis,
Regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonchi avec votre émission PCLA++. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à Tracy Mbelenga Pro. Merci à Glody Diasuka. Merci aussi à Alfred Dadi Misaka, garçon très responsable. Merci beaucoup. Et merci aussi à Couple Bonzé qui nous suit depuis Londres. Donc l'Abidjanaise, Maman Niki et Papa Igo. Merci à vous. Merci aussi dans l'assistance. Il y a bienvenue Kabassé, les vrais chéris parmi nous, la crème fraîche Tessali, et merci aussi à Bibiche Makengo, donc femme très responsable, Josepha, donc Bambote Nayo, balobi bureau privé, il y a des pliques Pomba, Oboya Osamwa. Mathieu Bonchi face à Piroger, Tosolola, Pouloulou Akoufi, Yaminondo Atika Gibiso, Mundouere Akei. Maman Wasso Akei, donc Bastar Aminene Bazo Koufa. Piroger toujours pemeni ya ba comédien, il pas à comédien parce qu'il a joué pas président et sobe. Tomega peko solana e ba analyse ngo. Kongola zolo ba maramuna ba ndenge na ye. Et merci na ba la potonyo so ba pesa biso confiance. Chez nous il y a pas de polémique, pas d'injure, toujours le travail. Je suis avec lui, les porte-parole privé, la voix autorisée de Wiranson, moi la Mboka Piroger. Boni. Ouais, Mathieu Bonche, merci. Na yombote na baiban so bazuli bakwa bolandi moi la Mboka Piroger. Voilà donc on a battu tout à la biso. Vraiment merci na ndenge bo soutenir biso bolinga biso. Ba meilleur venu ba fanatique na ngagnon surtout, ba meilleur venu ba fanatique à Wenge musique à maison mère. Il y a patron absolu le roi de la forêt. Meilleur venu à bateau balinga théâtre congolais, phénomène Sobe, Batutu, vraiment meilleur venu à la belle de belle, bienvenue Kabassele. Hein? La crème fraîche. La crème donc pour la nuit na Josepha donc ngala bien qui fondende Josepha. Est-ce que vous adorez ba bonne année. Voilà, Piroger ba comédien bazo kufa. Lelo yokolo banini par rapport à ba liwa oyo. Non, moni Mathieu premièrement liwa eza mokano nzambe, liwa eza nature. Tobo tamaka, to vivaka, un jour faut to kufa. Ndenge ngana toza boye, ne to vivre boye ba ke un jour to zala souté. Mais to souhaita ke ezala na ba ajouté parce que nzamba tina mutu akufa na ba 100 ans, ba 120 ans, hein, plus même. Mais les londesko eloko tokomi ko mona et comme il collègue la biso. Liwa est pas un comédien et bandiga na ndeko Pouloulou te ou bien papa na biso Mundoueri te ou bien maman Mindondo te. Ba comédien ba kufa na bango. To assistant na ba liwa ba papa na biso on na linga mingo bandolo ba tiluba mingi. Vient na nga na bandolo jouer na maka ba luba na to papa Tatuka Lombo. To mona ba lokuli vient na nga lokuli akufa to mona ba to ba kufa na bango. Mais oh, est comme il est l'eau. Liwa est comme il est le pas comédien. En tout cas, est comme il bangi sangai mokili. Na nemoko toke ko perdre 5 ba comédien renommé. To perdre ba on peut na ba condition moko mystique. En tout cas, et comme l'eau mo ben habité photo sosola. Photo Luka ko kanga source wana uti wapi. Ko Luka cause eza nini o ba comédien bazo kufa ka na mona ki pasteur na biso papa na biso de la foi il est pas joué à théâtre mais ça pasteur munene a organisé ki
prière pour nos comédiens. Est-ce que mambo lobaki za solo parce que lobaki ke ba comédien ba keba. Akebisa ba comédien ba keba. Que liwa eza mingi peme na bango. Est-ce que mambo lobaki za solo? Biso to na besoin ba artiste na biso. Ndesi nga pi Roger pendant na lela théâtre fort. Ndasa na ota ba fe lo ba kimbanseki. Na ota ba fe na biso lo ba Siatul. Grand comédien nga na lela fort. Na mona ke comparable pour ma musia tout la sala a subisa batu na bilamba la oseka sana tel batu ba mangwa ulaila zo sexo ba mbalio sombo au tali ba comédien non mais ce qui est vrai aujourd'hui ba massa na biso pe ba bimi lelo moi vitesse c'est l'équipe trop donc patience c'est vitesse n'est l'équipe moi trop na condamné na nga batu te main et l'autre constaté moi vitesse c'est l'équipe trop. À tout cas, ça va sosola. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Boé. À tout cas, on tu fait le bateau là. Mamé Wasso. Na nemo kako. Tu fait le Massamsel Tungulu. Grand comédien. Tu fait le moutolo là. Papa Mundweri. Mundweri Fanta. Ya Roger. Tu fait le Solange Mindondo. Ya Solange. Pota kuteka okite tala ndenge baoba engambe mobala otiko koya. Chico, Pululu. Au grand comédien on a mon comparable à yana idée na ya bakizengi, à valoriser bakizengi et ça on dira ça kizengi. Motaboué na habité. Ça fait mal. Ya ngwana na olingana yeba. Nzambe, problème ni ba comédien ba salio. Pourquoi ka ba comédien? Voilà, merci beaucoup. Il y a tout le monde à la bisse aujourd'hui. Samba, le procureur, mon vieux. Merci à vous, Frida Tamba. Moi, ça les Tabanagou. Merci à vous, Namekate. Merci aussi à Chichichi Bola, Beauté Plus l'argent. BBC Lukamba, respect à vous. Mais puis Roger, est-ce que prière au de la foi, le baki batuba sambila, ba lo baba vérité, ba mikita ba tubela. Est-ce que ba comédien ba respecta kiango? Kasi yango na ne question faut tout na bango ti. De la fois za ki zo baté pas lo bango. Passer de la fois tia lo baki ke batuba sambela ba tubela. C'est qui a monaki likambo ezali. C'est qui a monaki makamo e bomba mi ezali. O ezo senga ke batuba tubela. Moni biso ba pire ojoto e bana monde entier bo à travers we rasona. To simba ki cité ngano mona ngana yeba ta singa atan lo kolote ngana ata bandako ba mama kaluko bataka ba nini bona kenda te ngai na ndimela nzambe na patienta kaka Mathieu Bonche ngane na zawa obike pa na bunda na somba kar na musala o na sope mbongo na somba kar pa pire vie mo boue na otanga kombote viana obika amelane ngala eskoka ngala. Depuis on a peine à comprendre que non tant nga somba car et kokité. Puis Roger nga yo na bunda na malema. We wana nga yu na komi na destination. Na ga sonité o matawewa. Mais ça ba te belete ba supporter la galère boy. O comprendre. Et alors ba te belete ba supporter succès maison mère n'impact ça ma ramunyo. Ça rota que nga na succès nga ba belela nga ba yebi nga ina ko sala boete. Tigana kende pas maman moro boya asukolanga. N'a pas mutumobe assemble la peau. N'a déjà pas même pas Jomo Babi à prophète. N'engazana prier la rabatu pose succès. N'a la mitali n'a pu Roger Bayembelanga na fiki no na l'air to beta na opération dragon. L'air wengeza na poto babeta double zénith biso opération dragon to beta. Fara na président JB na fiki. Ba mema biso na bati poi ba pi Roger Bayembela biso na ebi kisité. Boni lelo oyo na geluka kisi po na somba voiture po so ina sala nini ata bienvenue kabasele moi sikitoro ata na lingi ngate est-ce que fana ke simbele kisi po linganga ou bien Josepha qui foel na gezwa kisi na simbele ka po linganga e bele ba kufu ya likola ya ko simbaka kisi po na la mso mwasi mo ya bien mwasi mo bazaka na la alinga ngai au moins ba mutake simba ne kisi alors c'est le moment où tu vas tout bela.
c'est le moment bato ba tout bela nga sepela la wera son banzemba embara ne faut jamais envier voisin sepela nengoza na oyoza nango nzambe nda pesaka na ngonga oya kana pona moko na biso donc obi nga na vanda boy masa mo porte-parole ga masa mo tozane pe na wenge alongwa amemela nga jomo bebe na joana ke non o père spirituel na ye donc ya za mutu mo boy père spirituel na za mutu mo ça prier le yo donc lolemo ne comme pète pas wera nyos le bana le roi de la forêt oui amema pe na bon oh amemela nga ye côté na vanda ki donc joyo sera prier le yo donc a peut sera kasa mo bodama ngora sera dame le kasa donc nyos le bana le roi de la forêt oui ah ngana tali ngana ebena le roi de la forêt na 97 le roi de la forêt déjà adoptanga mona na ya tchanga na palais na ye déjà kutu na tchaka le kasa te na lolemo le loga na hôtel le kasa pas même en voyage le roi de la forêt na ke tcha le kasa so na nini po nyos tout na bano yebisa ye présent yo rara mais c'est que na mi yebité na sa joana ezambala suka c'est que na mi yebité nga tellement que na mi yebi que na péta de la forêt na salle la musala kitoko président na wera son mo ta boaki nga na album nga na za na studio te mais album e bimi puis Roger Mwana Mboka cela veut dire donc ici ils ont la place te na musala na ngai ya na place te obi nga na loba na batwa so lingi mwasi na boyi c'est peu là nzamba protéger yo yebite so lingi mwasi na lingite ya ko bundana te ko nyoko mate c'est peu là comme ça nzambe oyebite pourquoi ça mi bon peut-être ça yote nzamba protéger na likamobe voilà liwango ya mindondo zaki kaka ah loboko mutupas akei mundweri oh estomac eh via kei pululu yeyo oh alala kimwana akei eske ezaka milimo mabe to ezanine to so eza problème to eza imagination. Qu'est-ce que tu peux dire na ba masto to batikali ya ba comédien o balingi nzambe te ko buka ba mumia batu donc oviangula kwa ba chéri ya batu ko banga makambu te bisimba simba oko yebisa bango ni meto lobi te ke bango bakufa pona bon ouais na koma na ngana na conseil mais bato misato tangi liwana bango ndenga la sala analyse na mona ke bato ana to bakufa na souci liwana bango ezala ya Roger Vika Mundweri ezala ser nanga Solange Mindondo personnel ezala masa nanga oti okufa lobi pululu nde na constater na sali constat na moni ke ezali souci ba masa tout wana bakufi na tension bato tout wana moni otangi bakufi kana ba tension ndengo lobi ya Roger ezali ka ba mutakoi bu asali AVC musisalo ya kingwe katani et comme hôpital balandeli mutakei ser na biso Mindondo loboko mutavanda loboko pour tension masa nanga pe chi kwa zaine bien akei na epe parler alalika bu mutasubi akei eza tension eza utana nini tension eza utana ba raisonnement yaya condition de vie eza pasi bato ano tangi komo bazana art na nzoto na bango me baleli art na bango te Mundweri grand comédien ya blague a joué qui vantar a sepeli sa batu fort mais aller la l'art na été a ba droit na ye aller la ngoti azo kufa pauvre yo ko ndima Mundweri za na carte Mundweri mokimombe etala Mundweri za ki na voiture te Mundweri za ki locataire si otanga mona mabongo atala ke naza Mundweri mais na tellement na arrêt azo wewa azo ba taxi raisonnement ya atake nga pena na Mundweri ba doit sepela na nga mingi boy mais lebso mbongo futa parler zate bayer personne manquer nga ba respect ezo soir na mutema nga wanda kutana ve Mundweri na bakimbuta na lokuta mabe vie Mundweri le asenga na petit na pelenga ta bière nga mo venele ke nga Mundweri
eza mabete nga na pele bière mais na ba grandeur ba vie wana e banda oswanga na mutema sœur nga Solange Mindondo asa artiste muneno a voyager ba monde akenda do taka kuta akanga photo na Kadhafi président Kadhafi Mindondo do akenda na Libye na compte ya balé atamboli bamboke belé matala condition mo zaki na matango comme chez bango omoni que sœur nga zaki na carte azaki na vie moyo na ba niveau grandeur ya musala na eti eza ba souci eza mutu ando vendre pas raisonner ah ngai penza ngai penza eza ba souci ndeme ma attention neko zo kala masa na ngai yo akufi pululu na tala ba interview bela pululu pululu azako lela vie na ya na succès toi sali oyo pululu akokufa locataire te na ipene omona pululu na succès sali belle succès kangaki monde ponga moko grand fanatique à pululu akokufa locataire te pululu bakota ye likunya pa batukaka ba groupe na bango ka ba massa na bango aloba ngo ngamuna talango bafunda pa ba producteur ba salela ba nzonzing ke baba ke pululu abuda ba producteur bazali ko zoe suna ba film te ba producteur bando zoe suna film te donc bando finaye ba diminuer amututi atanga pyrogène na zaboye o wenge ba sala likamo ba bengi ngate swanga o comprendre e ko swaka ndenge mo pena masala biso personnel pululu tang ba osala ba nzonzing bani bazo ba film bazo benga kayete amutu bande ko soye si lelo yango ebemi ba tension pour dire que les conditions de vie ya ba artiste na biso les améliorer te omona l'état na biso so ipenza zo kazo kipe ba artiste et que bazo lia na ba droit na bango je crois pas ba tension et ba pas ba artiste ba kufa boloko la ba nyama c'est pas bien. Voilà, merci beaucoup naebi ke bande ko basa ebele et ba otala biso. Merci à Bibiche Makengo, femme responsable, merci à vous et Tobosani TV nanga odilo mampouya, respect à vous. Jordi Samba, le procureur na Bosanité Alfred Dadi Misaka na tikalara na yo. Anita Apula, maman sociale, Irène Makalebo, Rodrigue Apula, merci Nayo, Bibi Mapesa Mabokobang, mais poto aussi ça Nayo, message junior oloba, et puis Olingi Matanga Ngouzane, ni to le laurande to mesana, et puis Liwango po Nayo ete yoni. Bon, Liwe Tengara, Liwe Zalaka, Kola la Perolamka, Eza Nzambe. So Tali Liwa Pululu, dimanche à Zagine bien. Si 1h du matin, on a TV. Donc, à côté de lundi. Maintenant, on a 2h30. Moutou, à Tcheka Lobo, ko Kenyon Songwana. Et les Golobage, l'Olendo a Nini, tout ça, la Moki. Tu la Nini. Tu me soubas lobby, yem tatela après sa vie de loin. Poison, boy, marambe belen, et bimina. Congolais, c'est du Congolais. Yango to la musalu tumba comme ça embele biso ta diarrhée verbale bis na pepe calé parce que le tumba embara diarrhée verbale tuba batu anika ko loba likambo yebité bolika ko créer pona ka ba yo ka yo lobby mais ozana na preuve ta mambo ba o loba wana o comprendre na Congo mutu sa kufeza ka bongo ndeko na ngai to ko la nangote elonga na osenga ka pona matanga wana to le lai kaka. Tomesa na bisoka na ba titre honorifique posthume. Donc ça mutaza na bon moyutu kara. Masa muta kufi ba honneur et bandi azalaki boy. Mais lorsque azana bon moy bo payer la takar. Artiste ado kambola makolo bo payer la takar. Bo payer raté, bo bete kara. Artiste ado foutela bo pesa ta palin. Ndenge maman livre. Après ça, papa n'a pas sonzo ndaku. Au monde ba geste to lingara. Papa n'a pas sonzo o ya groupe salongo. Vient na biso azobela. Maman livre en tout cas merci na o ça la rapport na ba comédien. Malgré biso ba porte-parole, au beta na biso karaté, bito so ba yebisa oteke. O appelle na bana na ba porte-parole ba musicien. Mais au moins o ça la pour na ba comédien.
Les gens ont au salon pour les journalistes, les masse, la presse en ligne. Maman Olive la distingué, maman la biso, merci. Mais tous les linganin, les moutazans la bonne moi. Arsala musane gitoko. C'est bon pèse lorsque azan la bonne moi. Au tali pendant artiste on a pas kaloui, n'a pas publicité à ce que ça biso. Azo tambola makolo. Paraloui, bon pèse car et soulagé. Nani ni naza locataire. Oh naza locataire. Ah na musane gitoko sala bo. Vous pouvez s'attendre à parler, vous pouvez s'attendre à moyen de parler. Et vous allez bien. Et vous soulagez le moral à l'artiste. Que est l'artiste à Koufi, c'est à 10 000 $. Artiste à Koufi, bain de consolation, 5 000 $. A dire que famille, hein, bateau ba hôtel là yo. T'as ce que pour la tiki bana mike, Nathalie moi ça pour loulou. Na moni que vie ça passe. C'est bon, moi ça pour le béco sunga zani, bon pèse à l'arte. Pourtant, bon pèse ça peut bon famille pour le peut ba ocha miso. Et comme un peu ba rankine. Bon vous peut pèse ça ta musala. Bon pèse musala. Oh comprendre. Ngana na serre na mo ba kufela mobile na za osa na sonance. Serre na kuta yeba na nchikite. Mais ba zwa yeba tia na sonance kombola kata ko kombola. Apa musata ba mesa mazo salaire. Lelo na loba améliorer tanga matis niveau il y en a pas comment na bureau so taliban na kitoko oye ba te ba ofélin donc là on a senga ba konzi moi ça pululu nenga zawana bo pese musala bo lukele musala côté mo bo boaki e alukata kole sabana na ko tangi sabana et ko consoler pour ça bo elie ba sac ba loso ba sa fu biloko be ya kawana oui. Ben, vous voyez que ma famille peut être là, baloba oh, ndeko na biso, moi na biso, et comme un peu ba ranking, moi be bloqué au le kanango, viens continuer. Donc elonga on a reçu un bapé ça moi ça pour le lunde, musala, attends la banque, attends la ofida, attends la sonance, attends côté nini, botieye, abunda attends ko continuer ko boko la bana na po, papa na bango s'appelle ça qui biso. Elonga on a reçu au lieu que obsèque na ye ezala na ba grandeur mo ba tapage ba ninité pour lui to le pata na triomphal to cheka cercle to lele to na biso to rendre ba hommage to ketika ye déjà kena ye mais ba o ba tira na bon moy to protéger bango yango na souci na ngango. Merci beaucoup, on est arrivé presque à la fin. Mot de la fin pour l'émission lelo. Mot de la fin en tout cas ba bonne année ba tutu o bokangela nga chombo ba bonne année ba tutu boboya ko yamba. Oboy ko ya malino ba chombo ba bona na bino mo boye binde boboye ko yamba biso bato Afrique. Merci nde boboye ko yamba biso bato Afrique ma uma biso de lingara bino omoni so muto abengo zaka te a sengo ka mongwa muto mso zo bengo pas présenter ba veut le meilleur muto mso zo bengo pas souhaiter ba joyeux Noël be bonne année donc faut pas organiser la raba bato mabe. Bonne année na MDD Business Fiston Ituku na Thierry Vangu le pépinière na matadi yeruta yambanga soute. Bonne année na Tata James na bengera vieux na vieux bonjour vieux bonne année sans amara maman projet tika mais vieux na souhaitons de bonne année adora ya la massa mso pas comédien massa na papi michopo na vanda na ngarabu oya tinda identité na boga ta moi secret et comme un problème mais bonne année papi Michopo ici aux Ali bonne année na bino nyo surtout bolinga pi Roger Bruno Lubi Kambongo propre bonne année na Shell da Belle de Belle Ntsukula na Lyon Mère Zouzou Senga na Lyon Brinel Waïza na Belgique Karine Loukieta na Paris petit nanga Ginette Mbala na Paris Mère nangai Nicole Lofiko maman na Claudia qui n'envie na Belgique. En tout cas bino nyon surtout en tout cas bonne année na bino bonne année na bienvenue Kabasele Belle de Belle moi ça taille na Masana Josepha donc ceux qui jaune voilà. Merci beaucoup, bonne année à tout le monde. Alfred Adi Misaka, Bibish Makengo, bonne année à toutes les belles nanas, et à Paris, à Bruxelles, à les États-Unis, à Canada et pourquoi pas des bons tontons. Bonne année à vous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel numéro, toujours avec Mathieu Bonché.
tolela pululu bien totika batapage tokabela bango oyo azali kosunga asunga totikelaka charge pas bato mosusu te. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.